bienvenue de retour na première dame look lelo batu balali. Vraiment naeli bino vidéo moko ya bien parce qu'il était toyeba ndenge nini ya kosala fond de teint na yo tango moi ezali. Fond de teint na osalela lelo eza ya Max Factor 3-in-1. Ça veut dire basangisi yango déjà na concealer. Fond de teint yango yo vraiment ezali basangisi yango na concealer mais yango na osalela parce que chaleur ezo se manifester na Europe mobimba. Nazotia fond de teint na système ya strobing, c'est un mot anglais ebimi mikolo na Amérique partout. Bato pe ya lingala lelo bakoyekola strobing na kotia fond de teint ezali. Voilà, après avoir kotia fond de teint légèrement plus kaka moko na kobongisa makiki na nga na tiki fond de teint ekota bien. Après nakoya ko strobe. Vraiment ta la vidéo otina suka pona o comprendre. Balobe na nga na lobela su comment est-ce qu'il na salaka ba sourcil na nga yango na remplissaka yango toujours na MAC Deep Down combo o soko luki on a shopa MAC o memeli bango vraiment na vidéo o ba détail ko ma ba combo ya ba produit nyonso tout pour éviter ba tout baza na confusion. Voilà, zala pe na habitude ya kokoma produit na yo pour so sepeli nango oluki yango na shop. Nasali yango boya après nayaka ko tracer yango vraiment technique ou échanger parce que ça continue à marcher pour nanga et ça langa toujours bien soko sepeli nango tala omona vraiment ndenge ni na bongsa makiki nanga vraiment bien mais clé ezaka koyeba ko tailler net na bisa bino biso toza ba maman toujours il faut que bongsa na eloko nyonso tozosala. Palette nanga na osalela lelo kombo nango L'Oréal Paris la palette nude oyo etekoma na mars 2015. Voilà yango nde na ko utiliser nasaleli nanga maquillage léger parce qu'il fait chaud, parce que na olata pe ba facilité parce que ça a été olingi encombrement ni longité na tie couche moko wana vraiment bien toujours nasta lobela palette o na ba vidéo nanga passé bobo mona ke na répéter ba produits za te ki soko sombelo moko saleli encore lelo boaki. Non, même moi-même j'utilise pas produit pendant longtemps pour dire ok aussi là pour un système toujours ya ko économiser nazo tia couche o vraiment na se ali sous partout et ça neti moi gold pour ekota bien et fanda bien avant na ya kosalela California bronze highlighter palette yango nde yaki okota na coin wana ya lisu mpona kopesa lisu na nga définition. Voilà couleur oyo neti moi orange moko ezaka riche yango ekota likolo ya lisu nanga parce que yango nde nalingaki epesa nga vraiment look oyo ezala bien natiaki yango na se oyo likolo vraiment ya misu directement. Voilà nasalela palette oyo trop na bato bayebi nga bato batala ba vidéo nanga depuis longtemps palette wana nasomba yango na Superdrug eza neti oyo bazalaki oki oponi ba couleur yo moko mix and match yango wana nazwa kotaye yango kobongisa koblande po esangana na ba couleur oyo efandaki po baligne ya makasi ya mabe mabe ezala te eyebana ke kote wapi nini esuki. Voilà nazobongisa.
Voilà wana na ye kozongela palette wana ya California Bronze juste mpona koya kotia yango na coin ya makiki na nga vraiment mpona kopesa yango définition, kopesa yango esengo, kopesa yango ke ezala vraiment brillant engenga mpona kofinaliser look oyo. Mais botu na nga nini nakozwa yango natia yango kaka boye tan il faut na blend mpona yebisaka bino différence ya bato basala maquillage ya bien na ya mabien te mabe bamélangeaka te. Alors mélanger pour bien tailler mpona koevite bozoba. oyo naye kotracele yango comme crayon na nga ma eza crayon ya liquide eyeliner naosalela yango boye po vraiment lelo nakotia na nga makiki ya fute boyebi ka un moso eba moi peut-être je vais en tout cas te prendre la tête vraiment nasukaki na nga kaka na eyeliner. Voilà banana powder yango nde nakoya ko highlight nasali contour te oyo natiaka ya se ya miso wana ya pembe parce que lelo tozo strobe elakisi ko highlight vraiment as much as possible ko highlight vraiment na ndenge olingi ezali ebele po eza moi olingi te bacachon biloko ebele na elongi. Voilà naye kozongela highlighter na nga ya milie wana mpona ko strobe. So girls, let's strobe it. Nabandi ko highlight oyo eza eloko neti engengisaka bamabundi bamama batontine nayebi te so boso bomona moto mosusu na elongi na ezongenga. Voilà yango naongengisa elongi engalisateur na nga okokosomba highlighter partout eza te kaka kozwa marke okuta okuta nango so otuni bango bakolakisa yo ma kotia yango ka bongo te nga susi na nga ezala ntango bobongisa maquillage ntango bozosala que première dame mama e balobi mama akomi star a papa. Tiens, ça y est, oh vraiment nouveau produit on a sepeli nango L'Oréal Glam Bronze. Nga nasela pe ba produit ya L'Oréal parce que ba prix nango ezaka abordable. Yango nde nakoya ko utiliser yango juste ka na se ya mabundi mpona ko séparer côté highlight nanga ekotaki na côté mosusu etikalaki inférieur mais souci nanga tobongisa parce que soki ozobongisa okoma oboucle osala que vraiment babilo mefanda bien maquillage na yo ezala vraiment na top. Alors tobongisa. Tellement qu'ils a look léger vraiment à la vidéo on a vu tonanga bien ota la technique batiaka mascara pour mascarer fanda ebima bien ozo benda basili na moko ya naturel kitoko ya likolo na ya se vraiment botala parce que ekosala pe full natie nanga ba facilité ba prix na ekotia kiko blush yango nde ezalaki vraiment faraju nanga pona look o faraju moko ya pété pona lingaki nanga biloko ebele te poudre nanga na ekosilisela yango eza fond de teint ya MAC NW45 boyebiki yango nde nasalelaka trop c'est pas kaka neti na laxi o moto nyonso to pas forcément oza numéro oyo yango koki oluka koyeba numéro na yo eza vraiment important. Voilà maquillage oyo ekomi koki na suka mais il faut na kotia pe mwa brillant nanga à lèvres mpona ongingisa nayaki kotia mwa gold jaune moko boye ya L'Oréal Paris mpona kofungola lisu nanga kopesa lisu nanga lumière natiaki yango na bacoin ya misu tous les deux mpona kopesa misu nanga vraiment ebima kitoko makasi bomona ce que ça va donner. Après naye kotia lip gloss oyo babengi yango brillant en lèvres ya rose moko ya peta mpona esalanga bien nalingaki vraiment babiloko ebele te parce que na ngai nazala simple mpona ete kote nazalaki okende. Voilà résultat ya suka avant na ya kosala suki yo nde kotali yebisanga omoni look ondeni soki oyemi strobe tika commentaire na yo
Voilà, Adrienne, première dame, toujours na souci à conformer pour la maman. Ba technique ya miki ya kibomwasi una fixele yango eza profix yango ekangaka maquillage po ba maquillage na ebeba to koko rester nango boy journée mobimba suki na nga nayaki osokola yango kolongola ba gel oyo ezalaki mikolo wana mpona koya kobongisa yango kobenda yango ezala propre. Merci d'avoir suivi. Soki oza na question na yo naza na page na nga ya Facebook Première Dame Look, contacte nga na ba question na bino. En tout cas kobosana te koluka nga pe na page Instagram Adrienne Première Dame. Nalingi bino mingi, nzambe abatela bino. Première Dame balobi mama akomi star ya papa na kati ya ndako.